chef, possibilité ça. Voilà Malindi. Bokota parce que na lingi na expliquer bino lo moko. Na ozela bo matama muke parce que na mutu mo boy fona beta lelo na beta parce que a provoqué ma péter union en ligne, va s'éviter, va servant de Dieu. Bokota déjà parce que là je vais répondre à frère Jimmy. Jimmy Mbaya pour nga na robenge prophète na seki bino nyonso bokota kota déjà po na moni vidéo mo ezo tambola na ba réseaux sociaux bandimi nanga bato bele bazo benga ngalo bo benga baninga bokota déjà po fona répondre émission ezoya émission eza na po commun na sala mo live mo pona prévenir aye ba ponga linga soki eloko ezoya ndeko yemo ifoye bango ke oui ndenge eza boye des nations basimbiye basima ngate ngamu na nanga de voyage na nga poto calmement boye nakina nga Europe puis nakina ngai États-Unis na zongi na sa candidature na nga ya députation calmement bato bazo provoquer donc beaucoup d'akota déjà parce que nazo pesa communiqué officiel na bino yo sonde boza wana na pesa communiqué très important et puis pour répondre quoi. Donc voilà dès que vous commis 100 déjà na bandi nanga so vous commis 100 na bandi pour déjà message de les cas et déjà wana na on a déjà besoin comme na bino déjà 100 TikTok partout déjà monique besoin déjà branché d'accord dans ces pays vous voyez que na sala suba live besoin mingité et c'est ce qui va se passer maintenant. Merci. Donc communiquer na ngeza nango muke le kokata na téléphone na communiquer na ngeza muke communiquer na ngeza muke ba tous en direct kata na biloko na nyoso kata donc tous en direct ya TikTok en direct ya Facebook na page na lobi boy na moni vidéo mo zo tambola bazo tindelanga soit des frères prophètes ceux qui mbaya naibi comme on est sous so mbaya so za combien so na Jimmy Mbaya bon naibi était mbaya d'abord naibi papa na molimo te parce que bano alelo bazana ba papa milimo ata 100 ata 5 alors ata 10 bon nga naibi était natika pe ko moni na Congo te aki na TV soit des nga sambela ponanga yo ko sambela ponanga ndeni et puis ATP patriarche to sambela pona patriarche de Nilesi patriarche de Nilesi tout mon aïe grand pasteur banini a inspiré biso mais le loyo peut-être bisalo ya sala parce que j'étais mauvais sort bana Congo ata bino moko ngana saulte roi te ngana za prophète naza balamte o baputa na nzela te ngana za nation bachanga maboko na père spirituel nga boton via bacha lelesi na ba frère Oton na ville na Gombe na comité urbain na tanga classe na tanga baptologie na nga na tangi sur le prophétisme na défendre les États-Unis na défendre l'Europe na dépendre partout alors ba prophète ya lelo nde nazo répondre na frère Mbaya ba prophète ya lelo bino ne batu bobebisi église ya Congo en commençant kiri na bino ba frère Jimmy Mbaya c'est pas normal alors eloko ngana koloba na bino bozolanda nga ndeko na ngai frère Mbaya na obengo frère parce que moi je crois pas en toi en tant que prophète pour na bien sika yo utite na koye ba lokola ba persi pour mulu ba prophète lokola ba AGK ba petit nga ba AGK ba lokola ba oyo ak États-Unis nani petit nga Fulgence Kusu ba wana mpe na yebi bango po ba banda pa na nga na ndenge ba koli tout ça nga net na boy jamais na ko manquer na loba na bato lokola ba ene na nga ba sonika futa ke bazana lipata na sengi yo prière te pona na bato basamble nga mpe na sambela na sengi yo prière te frère Mbaya oza mukie obandisi kala biku tutu bane combien yo sai na ministère
Tu peux pas me provoquer parce que Oza Mouké n'a pas 6 ans carrière. Pendant 7 mois, ka carrière, mais s'il est au camp église. Na sengi na ba péter le monde entier, informateur na monde entier, boti na biloko ya frère Mbaya wana eya na ya mabene ya malamu eya nanu. Na ya caché na ya nani boti ndelanga ngona no ya. Comme ça, na de na 9 vandi nanu na se. Bino biloko na tiki yango boni bo provoquer nga sunde. Na tiki na biloko wana. Na za de ya 9 information na yo mais na ba ça ba toi tindelanga bilement comme ça na étudiant on attend la ce que je peux faire avec toi. Arrête-toi, na prévenir yo émission ezoya mais arrête-toi. Omoni lero to na kimia na Congo tozo luka Congo ba guerre sila to luka biloko sila. Bozongi saka ngati na ba biloko wana. Toi tu es un frère, tu ne peux pas aller à la télé faire tes baises en demandant à Delile si to sambela pona. Ba biso ngana besoin de prière non. Yo ko sambela nga yo moko zana no propriété na molimo yo ko sambela nga ndeni. Et c'est Adam na yo d'abord ko mériter au sambela nga parce que yo na ebio. Biloko za la génération ya lelo o bo bébisi Congo, impressionniste. Bato bato linga relaxa ke naza avec ministre boy nana président boy nana carbo biloko biso to tambola nango déjà biloko mo relaxa ngo génération bempidique oyo lelo yo basina mbongo basina bato ko sisa basina bato mabala ko pe tu sais moi de laisse je fais le ministère tinde naza boy n'atika jamais qu'on provoquer quand moi j'annonce quelque chose na TV na lobaka makamonanga est vrai, c'est-à-dire nan info ya vrai ou nan info moko et loko mo ya bien o e ko permettre ngai na dénoncer public. Bino génération na mino bosa manki na bakanga kanga bino awa ndenge nini bozo kosa ba adresse ba place ba nini ya binoti. Ki ça c'est mbe biango. Hein frère Jimmy. Yo comme sambela pona nga yo zana. O banga te muto kola nga yo ke do sala nga prière na TikTok. Ozo ba base na komo nga obi do kabula mbongo wana obi qu'il faut tinda ngala parce que otangi komo nga yo a pouvoir otanga komo nga na TV pour faire nga prière patriarche un peu du respect awa bana Congo bana monde entier boyeb sa Jimmy wana frère Jimmy wana akeba na prévenir yakeba sera mekili susu na kosili saye carrière na niveau moka aolela na yo na bi mutatindi na bato ba otinda yo. Vous savez l'attention. Vous savez l'attention, naza mutu kalanga, na okene mamunanga. Donc vous provoquez ngate parce que nga honorable député candidat ya Lukunga, pe candidat ya Ngalema ya députation provinciale. Alors tika ngai na dia honorable botika nga na biloko la bino ya mike wala o bozala ngwana ko provoquer na biki bo provoquer nga. Pour bon monde yana komo loba mikolo ba motinda tina bino po bande ko attaquer. Yeba mutu yo zo attaquer anani. Pona biloko la yo so la beti yo lelo. Ngai frère na ngai nani comme nani ba so mbaya frère mbaya so. Nga ko bengo prophète mbaya. Na ko bengo jamais prophète parce qu'on a prophété devant nga. On a prophété pour na idioté source non na bien ngoté biloko ni na bien ngoté. Donc respecte-toi. On moni mutu bako jeter mauvais sort. Les bateaux baza de l'autre côté. Moi je suis un roi de l'Éternel établi par Dieu. Bako jeter un mauvais sort. Ceux qui se prophètent va jeter un mauvais sort. Il a ici qui est aussi li on est l'autre côté. Moi je continue à prophétiser na beti kamere yo anabimi. Akomi mukosi na beti IDPS na trouble pas katuke nani ana prison lelo na beta président Robela pas au moins le président Kena zongane lo na kingo na beta biloko ya précision na mboko mukozi ba okufa na Kivu to mona ambassadeur italien akufi musicien boy biloko zo monana oya bino banda bo beta kezawa yebsanga frère Mbaya prophétie nini yo so pesa na mboko yo capta Congo mo mana monate apa ba manke na bino na ba prophétie antidaté ça dit ce événement bimi bo sali vidéo ba tie date antidaté ne biloko bo sala rapport ba l'accès j'avais parlé de ça non. Je connais ce qu'on a nous dévoilé la méthode de la bino pour comprendre bino ce qu'on a bombagi mais ce qu'on a nous dévoilé bino. Bozo soit bandimi loko la marchandise na bino. Vous êtes des pasteurs, des prophètes du ventre. Nous sommes bino pendant que lia bambon abatu. Ko escoquer basi bato faible. Vous n'avez pas donc sans vous. Yo sambelanga yo mbaya o sambelanga que ba jeter un mauvais sort pour se cater. Fais attention. Bino ba génération ba kabal juif génération ya ba talit génération vous êtes une mauvaise génération qui est venue gaspiller le ministère au Congo. On vous a pas épargné.
Vous avez tué le peuple congolais avec vos fausses doctrines. Et ça, je ne vais pas vous laisser faire. Hein, frère Mbaya? Tu n'es pas un prophète. Vous avez génération et bomi Congo. Ils ont dit non. N'a pas tata, non. N'a boyé li banki ona, boyé li ba sexe, homosexualité, boyé na bilo kwana na ministère. Na ça tout ça na bilo kwana na Congo te. Boyé na ba mafuta ba croix na kata ba milangi ko sakola ba tu faut botia ba mafuta ba musu na Lubumbashi ba susu partout na Congo. Bouti na ba côté inspiration ya Afrique, ba Nigeria, bozui ba bilo na mino partout na ba kabali juif boyé na ngwa na kata ya Congo. Na basi na bino na banane na bino. Impact nini mlo bozana na Congo awa. Et loko nini bosali na na Congo. Bo memi changement na Congo. Toyoka o guerre eza na Kivu kuna bo pesa na avion na ken na guerre. Guerre na ngoti lelo ezaka. Yep sanga eloko nini bo telemisi na mboka lelo o tokolo bake ba frère Mbaya génération na bango na ba tata na bango ba yeli solution na Congo. Il y a rien. Vous êtes des impressionnistes héroïques ba bozwa ba to mbongo na l'église banine des gens de l'évangile du ventre. Keba na yo Mbaya. Malasuka, frère, arrêtez, so continuez na comme on a na aussi ça yo. Na aussi ça yo. Vous regrettez, Babylone on a mis le sala. Alors, yo ganga bien. Un oin de l'Éternel, parce que j'étais sorti. Nanan. Pour ngande évêque. Évêque de mutaché ta sort. Moussala évêque c'est de maudire le monde du ténèbre. Si vous avez un évêque, j'étais un sort. Mais si vous avez l'église, c'est même attendant, on a discuté avec l'évêque Mokuna, Dodo, Toana Nyonso, Banin, Yébike, un évêque, on ne peut pas lui jeter un sort. Pour Naza Pasteur, il y a pas Pasteur, le défenseur, l'ancien. Pour l'afro-pétage, oh, afro-pétage. C'est un message prophétique de troisième fois. Nazo explique. Il y a une place dans mon abino boyebi musala nzambete. Boyebi musala ya nzambete. Oui bien monté. Ça dit, je suis en train de casser des faux chrétiens qui chantent, des païens qui chantent au milieu pour attaquer. Bazongi sa message à bien, banzembo à bien, koyemba bien, naïbi banzembo nzam, naïbi banzembo social, naïbi banzembo ya IGF, naïbi banzembo ya gratuité, baye, banzembo oyo éducatif qui n'ont rien à faire avec le paganisme. Siko, ndewana ndebo koma pengui na pengui te, na yembi nzambe, na yembi social. Bokoyo album ezo bimakala mingite. Et j'ai fait un clin d'œil, j'ai prévenu les gens. Oh, parce qu'à Binina Pimoro, mais musique et Kendara Bongo, musique et Kendara Batua Binanga, même l'église Basser, Bakata Kaluket. Bois hypocrite, hein. Bois hypocrite, les bozans. Alors, frère Jimmy Yoga, Yogu du frère, n'a bengo de la chance, n'a bengo du frère. Donc, Yeba Angona, Yona Batata, Yona Bato Batindi Yoana, na Yomoko. Le Samoné Zanu, les fait na boy prière, na yo, na tembe, na boy ango ponzambe pa Yoga Angote. Na boy. Jimmy ko tanga comme on a ba prière na papa ongolo yone skol ngolo kangai parce que oningo no sanga ba prière ya biloko na binona na lingité bana archi basiliki bana NRC basiliki ba ko luka guerre na mboka te place kimi ali na kebisio Mbaya na zongi siko Mbaya Jimmy Mbaya na kebisio kene ko sa ba sport peut-être ma foute comment maton en toto kende ko sa sport comment na time mané que peut permettre yo bilo mususu ma foute maton na mututé quel sport pour ma foute soko maton na muto comme na ba délire alors je te préviens parce que mu kuno yo ka ve mu tombozo mo ande ba provoquer nga après on loba oh ve Sony ba tuyo so boyo kanga. Oh, maman Tina, on peut s'en donner ce conseil. Yé moko de ACP. Na message, wa. Au bandit bien. Oh, non, le bandit va jeter un sort. Yo, bangangati, va jeter un sort. Yo, non, un mauvais sort. Va jeter au mauvais sort. Pour bino, bon, mimi, manki, on a mboka. Bon, mimi, va bloquer ma baignon sur la mboka. Génération na bino. C'est votre génération qui a abîmé le Congo et l'église du Congo. On va pour le. Je ne peux pas vous laisser. Alors, nana, si ça. Bolanda be mission na osala lelo na lobby ezakaka yo Mbaya wana ngana yo to bandi déjà na moni na téléphone déjà ba kotinga de biloko mibale na yo ekomi 11
Donc, les temps comme à Boutou. Vidéo est bateau ba yebi bana bo mwana bati nenga koli ba pétage nenyo so boye la ngona okoyoka mikolo ngana yo na luka mutu nani yo ngana ojemela mikolo lo wa yo ye merci na otika yo te ndenge yo sawana na zo kenela yo tinati okoyoka sango yo provoquer des illesses patriotes nga mutu na kombo nange zongi kitoko boy boketu kuda okokanga susi ndeko nanga maya yokanga bien tika pétage tika ba aventure ozo sala wana yoko sambela pona nzamba yoka yo nzamba ko yoka na babilo ya bino lokuta obo sala na Congo na kama kutu na bakonza mboka ngo bozo benga bato lokola bambayo ba osambela bino ba mariage mais libala ne ko umela te mariage mutu bambaya sambela mutu vraiment angaye yoka mutu ja zo le ba prophète va jeter le sort. Comment un grand prophète, comment on peut me jeter le sort? Nga sona osalikamo c'est volontaire. Sona osalikamo c'est volontaire. Donc sona osalikamo c'est volontaire. Jamais na osalikamo moko boui. Il y a gauche droite, il y a gauche droite, il y a gauche droite. Ngana sembo bana Congo boui bi nga loba vérité. Si j'ai quelque chose na prévenaka. Avant na sa nzondo, na yebisaki avant na sala nzondo, na yebisaki bino que nzonde kozala boye. Avant la salle à faux pétage, n'a expliqué bino que ekozala boye. Na pengui na ngate na za normal. Album ezo bima dans 2 semaines moyoka. Bo l'aksanga place où ngana koi na komi paye. Na koyi. Alors et là, on y a un salle pour nous comme paye. Non, maman, on a salle mbaya yoko sala même pas 1% de team goroku faut ça ngote. Na poto, na Brésil, na monde entier, bilo on a sala et tilelo histoire on a tracé la mboko. Na bima na lera ba Sony ka futa, na bima na lera ba Sony, na bima na lera ba Coutinho, na bima na lera ba to moto penda go ebi esika ni yoko bima te me na bima. Banda bino bo bima bo moni ndeni bo kitisi biso ne lokote. Parce que bozana mankiona bozana kata lukuta bozana kata ba magie bozana kota bozana kati ya ba génération mongo pourri boye pona mbongo pona mituko biso to zwaka ofele hein biloko mongo ya papa maboye ko sala nzambe botie nzambe liboso mais dans le fond vous n'êtes pas là des soulards des whisky des impudicités vous voyagez oh maintenant passeport on a sona oui visa. Dans quelques jours, là, on a pour Paris, le Kébani, après na États-Unis, après na Kesoba Mbogani. Bisoto Wela en souté, Bisoto Koma réaliste. Bino ne bozo bom évangile à Congo. Bozo boma évangile à Congo. Sérieusement. Et j'ai dans notre communauté. Attends, na combien de députés on a notre communauté. Vous faites toi, Zalagité, na Katia Égypte. Babimana été. Nzamba Bengaye, il était prophète. Il y a toujours des prophètes quelque part. Oyo ayina posa bino ne babalam parce que ba posa mbongo beaucoup maudire le peuple mais du fait que yo za na ivresse boza na basi boza ba origine bana basi boza escoquer batu na ba professeur lokuta ba pesa bino ba kombo batu bozo sakola mais biloko wana ba impression na bozo sala bo na otika oti to kenayo envoyez-moi les histoires envoyez-moi na moni ya 4 koti merci botindelanga. Alors, nalinga na sala nos poboyo kateke o delile si abandi guerre mona mutumoko parce que ce garçon m'a provoqué à bien que sambela ngai pour na pengui. En d'autres termes, batienga mauvais sort. Il y a yomoko au nom de Jésus. Oh yo lobi na ngane zonge pa na yomoko retour à l'expéditeur. Reçois ça au nom de Jésus. Na boy na ngako modirio pour baloba ke o papa modisa ka mwana te. Na tikio na maboko ya Satan na maboko ya Nzambe baso occupé na yo soko bunga na yo nzela na yo de laisser ça l'homosexualité de laisser kosa raté de laisser asala mankionate de laisser atrisha raté de laisser ate Nzambe ya solo yango mona na belisa bino maboma bokomi kota bisala sala ne bokomi ngana zakaka génération na nyo se kufa na bomo. Tu sais pourquoi Dieu me garde? Parce que je suis saint d'esprit. Na boité, je peux avoir des petites faiblesses. C'est un humain. Mais, au bino sala, c'est la criminalité. Faites attention. Et ne continue plus avec mon nom. Je te mets en garde. Jimmy.
Peter, ma pétage à moquer ça là bien.